les cartes, il y a $100 comme ça, au son téléphone sous. Nous mon ngapé na memi yo. Aïe au moins ça même prix. Après ça il y a bilé les gens en quatre chambre non kokate. Au kokate. Les solo ya apesi chemise akobeta li solo. Apesa ki chemise. Ma beta ki li solo te. Abomba ki na li solo. Yé moko na soni. Oyebi ka na leader na yo na tinga boye opesi nga chemise après okiotonga nga ezape nga ki na ye te ye kaka akoma ka culpabiliser. Le quoi ya tonga. Yo opesi nga pena chemise. Yo opesi nga pena chemise. Après que boni biza ili pia mabe boye quoi. Apesa ki ye chemise mais atonga ki te. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne carte avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Bana poto on est là. Manik de John yé. On dit que bato bato nandetro Manik de John obungi. Olimwe ozala na voyage Manik de John. Te moi yo bi mo ba biso soto zo sa makamtolo ba te. Na boyo te na okenda Atlantique côté. Tout ça na biso bomona kaka un bon matin tu apparaître na kata salle moko boye na mboka moko boye on comprend Ken Piana biso ba osela so na biso to loba na biso te parce que ya biso e resisaka ya bango babi pola boko tikala babi pola bato théâtre dans temps sai ya ça comme patron yo ça la théâtre lelo boti ko ça ba théâtre ko to ça ba émission on comprendre Alice Batatou babi batiko ça ba théâtre Batatou kachala on a besoin poser question moko en tout cas to loba soki to sala ba délire na biso to tika ko tia ba kombo ya ba leader na buzoba yo pena Karine okendo sala émission lobi yo soki wera meki na yo kota la samba obeta depuis président Tiché Gasuka comment batu boko manquer respect ba wera ba grand leader babiso il faut défendre ba leader na biso to ko sala na biso crête c'est normal bo sala mo ba délire nani Ken na epselo ko monto fana na ndako Karine aloba wera kangisa ye e koma ba ya osama na wera ya te ye moko abenga président wera na téléphone président wera aloba na ye nga kangisi na ngai yo te oso comprendre basala je alala na ndako loba alobi ayeba aloba na nga ayeba ke président wera aoya te pour président wera aolingo sama na été bon ngana sepela ka Karine bon ngaba makambo ya batu mususu na olingo kota ngo penate po bango moko bazo simile biso kata déjà na musisa to kata na musisa donc pa na nga za suna valeur te voilà ngai pa na ngai Karine ko loba ndenge nyonso azala suna valeur te to kata yo na musisa opesa epesa de contenu to Karine miso mikolo alobi na yo pena sili sinde gaz ya ba fi tout ya internet en tout cas de compte na peso ba en tout cas ça garde compte merci beaucoup babi papiche merci beaucoup na yo yebika bandal ne tombera jamais yaya 100% bandal babi joli mayala boka isankara de compte président wera ye akobeta président wera jamais yaya makaku olembi nanu kolia bitabe na ndako te Karine olemba olia bitabe obima libanda po
yo vanda kana ndako biso tambola neti siko awa kene ngaya lipanga batu lipanga batu kota landri kota lipanga batu ngana makako akoka obimate yo sala ba émission kana ma mission na kata ndako yo koka obimate yo kashala batatu kashala melenga karwana bana poto ngana za kawana soki na vandi seki nazoluka no ba information ya sûr filmelenga karwana o filmelenga pe palais oyo au filmelenga palais oyo en tout cas Landry tiana poser la question pardon mani de John yo tezela okoti singawa oza prêtre moko asika te o prêtre omoni mokanzaka ba prêtre omoni prêtre te musicien nini susu musicien zela te mani de John comme manga na mbouye mate musicien voiture oyo eza ya musicien voiture oyo eza ya musicien ndaku oyo eza ya musicien te voiture musicien moko kazala nango eza fere ndeko naso fere fere azaka na poto ezaka griffe ebongo na kosani na ndaka fere na Paris siko musicien nini yango azala so na karo bana poto oyo ndaku ya matadie na pas matadie affaire matadie ya musicien affaire kara matadie voiture matadie na ndaka matadie na ma campagne bana poto balobi batatu zela siko na lobi na matadie zela de caro ezaye ya matadie ndaku ya matadie yango oyo na ndaka matadien ndeko mona koto comprendre kasi prêtre te zela na bosa na matadien otoleka na émission fifisi wa yamba biso ngana na boduka boy ken piana matadien oyo bolekaka na ye obo utaki angola ofisi wa yamba kabino na boduka bana poto il faut boye ba vérité matadien alongwe afandi na palais pourquoi aponi nzela na ye à cause ya jalousie. Comment il est bon ça l'émission? Il banda ko tumbati. Matadi a tumbati. Matadi a tumbati peut-être des éducation na e. C'est quoi éducation na e ba triquer. Alongwa de mouvement. Alongwa na e. Alongwa na e bon siko ya tambola voiture mon na président. Est-ce que président olinga, président jalousie olinga? Il faut zaka fali pour tambola voiture. Manike, c'est que yo sali ba gêne yo kanina moto. Peut-être eza ba karabatu yo kani peut-être au sala baisse. Oyo eza ya matadien na zo sala baisse te ba voiture ndaku oyo eza ya matadien. Ndako eza ya matadien résidence na ye yango oyo. Bana poto matadien azalaki mwana musala côté wana kaka matadien azalaki mwana musala pas faire yeyo atambola voiture mona faire so mutu azana à part musique batu mususu bazaka na intelligence il fait ses affaires privées sous les atambola voiture nde mona fallait ayokela ngo muté ya mabete bon moni siko ki leadership bamsuma comme muté ya mabe moni muté ya mabe te manike mezala répéter soki déjà dans orchestre musicien pour somba voiture mona nde mona président te non so siko pour musicien moi si na état mususu momi na asa mbongo tamzo musicien asala ba faire n'importe quelle entreprise na ye asala musique kaka po ezali eza sentiment na ye asaka na entreprise ne quelque part ako soma proposer non c'est de la jalousie eza jalousie ero ba matadien azana ndako ya matadien ba voiture eza matadien c'est que matadien à part musique azana makamba business makambu na ye asala ka business na ye asala ba affaire na ye privé ba azana ba société na ba Dubai asala makamne na ba Chine ozo comprendre oyo e créer la kay makamne ya bien no so zana mbongo loko za musicien ya orchestre mo boye okoyi ko se faire plaisir est-ce que yo côté atina na kwa matadien kastoke. Merci Patrick Mayangi, Gauthier Mascot, Tipiruvier, ingénieur de banque. Merci Sœur Pauline Lumumba. Oh, Manik de John, Ozoki Manga Bwendeni. Landry, Ozoki Makima Boezala. Ozoki Ma yo tuninga question. Parce que peut se réponse. Oh, bon siko émission Ozoki Ma seko kosi biso. Yo tuninga est-ce que yo kota kananda ku ya matadie. Yango kastozo kende.
sans réponse na sali mabe oh Elisabeth Mayangi na sali mabe te ya nanga Gabi Gabi wa belo la diva na sali mabe te kendo laksanga siko ndete ba petit no soki otika ka weta zaka na ba jet privé ezaka ya lukuta eza solo bongo sinon mawete na internet na lobi lokuta network msolo wa lokuta Patrick Mayangi pe aza na mbongo eza lokuta te Patrick Mayangi ana mbongo ya lokuta te est-ce que yo somo na lokuta Richard Amelela international oh awa oh Manik de Janga kan si osa ba blague oh l'André Zola na garçon zela Zola na garçon poto na zela obi kenga bule te na ndenga logique ngana bule pena osa lisanga théâtre quand ça m'amène ngana sala théâtre nga sa émission moi je fais l'émission l'André Zola nga tableau wana oh ya ndako na mutu to ko cha photo na ote Zola nga tableau mususu pe okuna oh na ite so baba na poto wasomo ne longione za nani mais oyebi ke ezolekelanga fort riche Matadie vraiment o parle na pe na bandroit boye tuninga ite est-ce que yo kotaka na ndako yango pota na beti kokoko tuninga nanu olobi na nga yango yo yelinga yo nanga pas prêtre ngabi na ye pas prêtre o roti nga na poser ta question moko na yebi mutu na yo sana nu ngai na yo pangane na memio ngai ne na memio relation na ngai po bana poto na esa bino ngana kolobaka na mino ka vérité même vérité ngo se ndeni na oloba c'est là bandi po pavillon ne fezala na onka moko ya bana ba toleka na Matadie na émission ya Fifesiwa ayamba ngai na bodoga to utaka ngola Matadie azalaka wana nga nazo nyata ndenge na nyataka Matadie abatami azo lobelo kote c'est que yo na Matadie bo coopérer en coulisses depuis kala Matadie to sololaka mais na émission to solate eza éducation na ye au moins émission Matadie to kola na boule moko to lobaka non il faut to lobaka vérité à part la musique il fait la musique parce qu'il aime la musique asana ba business n'est par-ci par-là tant on na business n'est au moins asura moi $500,000 à cause de faire plaisir sur ma voiture à qui to côté parce que à travailler en orchestre moko oyebi bazwaka goût kaka na neti yo lati ensemble au combat ya dose gabana oyo ngana olula gabana okana nzoto no ken donc osoma on peut kapona nzoto oyebi ke manike yo za mobomi parce que yo pelisaka moto nga comprendre te na muto tozane na plateau azoko koloba te banini na mituna kutu aloba bande ko koloba te oya lobanda koloba yango nde zaki vérité fala kosa il faudra le bakeno concert mama bakena na ngole betaka ko non alba vérité que to futa bino mo concert bon tanga ngal bakeno concert ele kai bien yonde na yebele ngolo bana fisi wa cha image siko ya sakina image to ngom c'est ridicule wali ki ba ridicule wana elanda ka batu na carrière nyonso voilà Matadie boni ouais ça va très bien. Ça va très bien, on a posé tout voilà, on a motivé la grande Maniki donc de tous les temps on a parlé. Oui bien ça nous a plaisir à toi depuis tout coup na plateau Fifesiwa. Ouais. Nazala na numéro na hotel menaka. C'est que yona Maniki bo sala relation kala makasi. Te wana mère na moni so tel ba masanga lo ba prince. Donc baza ba avec dans l'âge même ça n'a depuis kuba na kuyemba ne ponga na 2006 to zala jana ba prince to solo la rato yemba na ba palais vocal au prince ayemba na plateau ya RTG kasi saka ya yit oh ma bolé singa mingi na butu désolé olele singa mingi na pleurer apeta balo fenanga ya kamingi mingi na butu bébé fongola natala prince ayemba na plateau donc voilà Karina Memela président na bango Karina expliquer pas héritier que non Memela wata c'est que non tala akeko yemba vocal ya musicien ya Ferré or que musicien Ferré wana azama sanae voilà on se comprendre ya yemba vocal ya mi akokai ko yemba vocal ayembi vocal ya mutu oyo ayebi ke non bazala kanaye mais longoli sa presse musala il fallait pas ayemba vocal wana mabole asala eloko ya ndenge wana on comprend bana poto en tout cas kashala on a bien kayanga batatu ya kashala batatu kashala on se comprendre il a diva Junior Mawete il a choisi Matata babi restaurer saka moko est-ce ngulu ya bien zalaka balobi pas babi na tava. Alors Manik de John tomoni Matadie pending azaboe toke na veranda c'est pas mal totamba na biso na comprendre que bana pas ni que na
zo ndima te ndako eza ya matadien siko zo na ndima oh ba photo ezali makambo nyonso siko zo ndima te ba car wana eza ya epwani donc ya ko soma ba car na ka na eloko elekela ngande relation na yo na matadien nde eloko ezolekela nganga wana ken toza wana po tolobaka vérité tango babandi kotrike ye abi mare ndenge nini prince explique nga bite alongwa omoni babanda akoboma mutu malembe si babomi yo aza jeune asala carrière na ye asali carrière na ye azokende ko eloko sikoyo nalingaki bato bayebake non babanda kotrike ye mpo Nana Boduka na ken bawuti Angola bazokumisa concert ya Dicap la merveille les king les off les people balobi les marabioches les mara sikoyo tango abo matadien aboyi kofinga concert ya Fali nde place tricage banda tango azoba betanga obime miso babenga embala moko po oyo mwana pa nanga voilà oyo mwana nanga na solane nyonso tanga bime mission faire benga embamo ndeni bazo yo finga ifali te pona bese éducation nanga ba pesa ngai ti na finga epona peut-être reche matadien bon na poser moi question muke ça abi azana problème na ngai ti et puis na isa ki e bonga bitala na isa ki ngabi ngana vani na matadien yo kanga mingi pona isa ki ngabi ngana vana na grande liste ayebi ke babi asaka c'est un bon musée que son âme repose en paix na isa ki ya omoni nyonso zo sa lelo et ko attraper na futur ko sa lelo ko moko te e salir futur na yo asala ikaka oyo aboya ke saliri matadia yaka no koto obike matadia mwa mulai amulai sikoyo bon matadia côté la taille na e vraiment na nenga mabete bana poto vraiment côté la taille ya matadia na kitoko da basuki bon, côté la taille ya matadien. Mabole pardon. Po yo ngabona nga awo bana nga na obexo na bana nga na mema na parquet. Oh bana comme ka osimba bana te. Tu chaka ba po yo oza très sensible na bana boye. Manik de John, obike na boula net na termina fal. O ça la nga pe plaisir. Voilà, da prêtre dans elle m'a bioche les pipes de rôle ici ça va monter les présents fal. Oso yo ka taba evre na e. Si na yo kebele to yo ka to landa est-ce que mamba bien ça la ramoni ba grand parce que ba tracer chemin yi na ba présent faire rigola ba présent ouais ranson gol ba ça belé ba vie na biso ba quadra donc ba sala trop pour la musique à Congo. Bon na nenga curiosité pe moi nzembo na ta moko peut-être peu avec un cœur ouvert. Ngalelo na mekie na kokite. Ah, devant Dieu, vous avez belé dans ma brise. Et sa compétition, oh, tout le cas, moi, gagné. Et ça, chérie, na chuchnaye, Christina Forman. Et ça peut comment y a boxé. Devant Dieu, vous avez vraiment belé. Peut-être, réussi ma tade. Double clic, et ça, vraiment belé, Toyoka Yoka. Voilà, merci. Alors, Matadien, comment on a maniqué les lois hier, kotala yo. Pourquoi ça vraiment surpris à FC ngara toke, autre ngara pas plus petit nanga na eba quitté kezayo. En tout cas, félicitations d'abord. Paradoxe, wana vraiment. Les anciens boembe la sœur na biso. Miss Dédé matin na di London na pesembo tebele donc wana ba batmo do bazala nanga. Depuis parce que les artistes et musiciens sont dans la fondation, ils ont une base. Ils ont un leader, ils ont un podium. Il faut créer un bateau. Voilà, elle était avec moi du début de la carrière. Si pour la salle 8 ans, on a une musique à maison. Si on a jet set, azala nangai, et tant on a bien accompagné que nos risques sont malmenés, maltraités, tout seul la race. C'était notre c'est ce que je aime. Non, tu as coup de pouce. Félicitations, Nzembo Kitoko, clip à Kitoko. En tout cas, ça a plaisir à toi. Nazolandoga na ba YouTube. Landi oko incliser biso clip incliser pena mona clip bana poto en tout cas balobi babi a choisi matata babi bienvenue. Bato ba sala likopa manike na persona miko pona bato ba sala likopa pona e. Et simbate po ezala mutu moko alobaki keno na ba na loba mwana oyo yo kolia ezaka mwana oyo boti karina betaka tolo abina okanga site ya Cynthia Kapash ndeto ba Cynthia na Kenya akio présenter le 7 lelo présenter mariage moko a présenter anniversaire na Kenya
yaya balia ka mwana oyo boti mwana oyo boti te okolia ete monde azo sala wana aboti mwana na ye siko azo kolisa mwana balia ka mwana oyo boti parents balia ka ebana azoba balia ka mwana oyo boti omoni nini eloko landi a inclisele biso na clip na ye wana eza mwana oyo ya boti bon yo siko lia e batala ozo comprendre yaya eloko moko ya yo esalanga bien. Ah ok. Bébé okomi obomanga na love na yo e komi osalanga pasi na motema tala yo okomi omemanga direction lilita munwe kiadeye Colonel Pepe ya kopombangai Général tango fona pangate Obengelanga Sandrine Maua Matadia lili nanye yo kangata mawa Dede komi obomanga ye Komi salanga Tala yo komi. Donc c'est un peu ça paradoxe. Voilà, bon qui paradoxe, hein? L'année inclisé biso moi paradoxe qui ça la bien bon qui paradoxe ba lire akara moi no yo boti Manique de John obi que après mission comme à guerre bitumani général etumba bitumani na bunda bitumani ninga na bunda o nga na gagna te mère nanga ndinga solo boy alko cité alobi vérité et c'est ils aiment vraiment ils savent réel tout le monde a dit que non risque garçon mon de prima alo baraté atikalo chrétienté pour nga ba jeune mo ba sala ya rofinga ba leader mo songo par la pona baisse nga personnellement na tikalo sala ngote et so tali carrière nanga tu na toujours pour les preuves année na ça yemena ba fan nyos ba mission tout congolais voilà donc bébé nanga moi loro nanga wana ba ko pianga ezela nga moi loro nanga wana ba tande yo pe Patrick Mayangi boss junior mawete totalaka Manique de John na leki na ye matade oyena ngope lalanzala po soko zala ngo na 18h olali nzala mutako ko changer vous êtes 20 000 francs à dollars 20 000 francs pour délégation avant changer il faut balongola 5 000 francs matade ma balé la ebisaki yo dansi wana nano te na obi omoni awa ngaza besoin batu baza besoin mwana omoni paradoxe je parle de paradoxe chanson amoureuse autant on la leli bébé yaya babi mobali na okando ko betela tolo mibali ya bato betela bango to bimina mobala muninga mwasi na pota sidika comme ça émission 50 wana ya yote paradoxe yoka yango na molongani na yo nana ketchup na fali ipupa tango bavanda ka baza ko ka paradoxe. Voilà Manique de John toto na Chris Matadia ponga na nga natikela bino ka miko po oza émission na yo nga na intervenir kaka Chris Matadia bon bato pe ba nga bayeba eloni esali yo longwa pe na mouvement. Franchement parlant, on est ici que votre balade l'a raté. N'a pas embêté pour moi les solos parce que omoni mwana na ngayo nde na ye na nde to yeboye awa aloba mingi te omoni tango so cheboye OK liboso talisma otayi liboso omontango yo so tuna pourquoi longwa ezotale otase sima alors kuna tona posa otala binote po bobeti bo sali 32 chansons yo kanika mi balé vous comprenez ndenge tokose yo kana album mo ndenge paradoxe eko yo kana on se comprend ne total OK na binine basali 32 chansons yo kanika ka mi balé tota simate o ya lo baneka bola munde na ebe éducation na ye o mo taka lunga taka ndaza taka place azali taka on se comprend c'est omoni batapoto bazelaka bo banda ko finga nini nga bana na ngai na école ça ba ko finga donc après ça finga ato finga ndeni prince répondre to journal to répondre azani omoni azaya na bango ba bongo poser ba question ya paradoxe non na linga pesa biso ka moi ba raison moi seconde ga ya malobe ça biso bien
Si, donc il y a eu vraiment des problèmes. Et le problème, franchement, ça m'a bête que selon et vraiment vous et moi personnellement, n'a vraiment dit interrompre ça va réponse que non à longueur pour n'avouer. Ce qui est vrai, votre baby qui comportement risque ça se comportera bien. Dans ça les 4 ans en mouvement, n'a pas 6 patienté et n'a pas l'être à blâmer et n'a pas trop vraiment donc tu n'as monnaie que non niveau trop moins qu'il et ça dépôt et même la coufa on a invité un problème avec tout le respect on a devant patron ex patron on a fait rigoler que je salue de loin dans ça lettre il y a congé sabbatique c'est un congé bah ça la mission ou soit un employé mo ba ko coach lettre avant nanda mais cela ne veut pas dire que non attends droit au salaire et loko lingité na volonté parce que la congé on attend na ça conseil le coach lettre congé une semaine après on monte na télé bah gisma ba ancien collègue nangai ba za bilio ben s'il te va ni bala mo remplacer valable ni mo comment tele logo na saliga mkibu ba fungwa melingai na osani tant qu'artiste ko perdre musni na ngati bo fona tracer chemin na ngai to ki ope na ba na ndenga mabete to ki ope na mo lisolo ya kisongi kaka bon ezana te muto asala pa nanga toke quelque part na lingina sala émission nabi yaya malgo sala pa nanga pesanga na chemise non alata na lati na sali nango émission yo ke ko yebisa bato moni chemise ala sala ki nango émission na ezala ki chemise ngande na pesa ki ozomo ate quelque part pe pena yo ebingai atako ezaki non na sali ke non na pesi muto ya chara na ngati on a même yémo c'est kaza l'impérateur de la rumba congolais on a vu que non ozoka connaître que production moko yo pesa ki leader no pe lambalata non reconnaître na nenga mabete o pesa ki chemise au moins même pas pesa nga mbongo a olingate ngam exiger c'est pas de son genre il cherche le patron cherchait des raisons et ben dans la voiture bon moi ni même voiture oyo et ça voiture au patron patambola nango abane ko luka ba ngana répondre pour naé non répondre pour naé il veut pas azobanga makambute azana eka azobanga be ba nuit parce que les ennuis soboye nango to yambango mais to butolinka ande virus za musika est-ce que nana bodo ka sa ki li solo ndenge to lega na plateau ana banda Chris Alongwa na et pas ferré bon mon aleka aleka de monsieur ngakum na se prendre ebo a surpris na isake ka na oya lelo na isake ka na oya merde ngabite na oya kaka na oya na oleka na oya zo ba crédit na oya zo téléphone na nga display beba ki abi aleka oya zo $100 comme ça au so ma téléphone mususu ndo moni ngape na memi yo ai au moins ça même prix après ça zaki ya bilele les na kata chambre on kokate au moins to yo kuta ye na ba lek mususu ba fai na bango monte a surpris ayeba ite ke na oya na yo ayeba poso na loba ki bongo alingaki alingate alobaka en sala mais yana on na beta setena singa il faut ba fan na ba yeba raison yo obendi nzoto ya mane de John bongo li solo ya apesi chemise akobeta li solo apesa ki chemise ma beta ki li solo te abomba ki na li solo ye moko na soni ako obika ki na leader na yo na tinga boyo opesi nga chemise après okiotonga nga ezape ki na ye te ye kaka akoma ika culpabiliser le quoi ya tonga yo pesi nga pena chemise après que boni bizali pia mabebo apesa ki ye chemise mais atonga kité apesa ki chemise obike nga na osenga bino jamais chemise na lata to pesa ki chemise mais totonga kité makambo nga na zui mayele na kosenga bino jamais chemise na vie na nga kité ye moka culpabiliser aomona kaka no na lati chemise petit koloba ake combien dans l'isolo place ne ba kenai kotonga ozo jenenga ko lisolo ezo jenenga iti o jenenga makasi wana na bisolo ba nete to sali paradoxe Dede to senga bandeko na biso ya poto bo comprendre kaka to soutenir artiste na biso ya génération na biso surtout nga nazolo bango na ndenga ya faute to soutenir eloko dikapa lobaki na émission ya nani ya Nati Lokoli alors ça te que no mona ya babia epa na nga bano sale epa na nga to linga ba nyoso ba s'immerger on se comprend to linga ba to ke liboso to chaka ba nyoso bangamba ti on se comprend il faut ka te muta sa boyi na yo asa kana landa ko na simati na ça asala banzembo na ye na produire ye a matière maintenant il a ses propres ailes
a volé na bazel na ye. On a plus le temps ça. Oh c'est le kaki et c'est le kaki. To boy na biso yaya oye na etumba général etumba zali oyo mwana. Tango to simba oyebi ke tango nazo bana na aoloba te nga na ofinga yo banda lelo ti lobi mwana nga kolobe loko te. No so fingi ye boyeba o saleli émission moko nga na so elo 30 boyebi nga nde na zaka. À sala émission te na yena ken pe surprisement ndenge to yeboye à répondre par respect avec on a maman nanga ninga yede na caméra na sa suna shot so mona so bwana eko azolo babolamu bozo comprendre alors yo muto bima ko ba n'importe quoi na TV ke bana yo na ko tanga tina place banga soliste te no lo batanga place alalaka ngana bana na place alalaka banga soliste te ngana banda epa na biso me bana nanga bavana na banda ko na o bakaka babana nanga ponga yetanga no flinga ngana zongzeka koma neti matadie au koma ti voilà somba voiture matadie zanango akosoma ti vana ndako matadie zanango okozana nango te nani a gagné merci venanga Gauthier Mascotte Patrick Mayangi venanga Jimmy Belau grand prêtre Jimmy Belau PV ah ya choisi grand prêtre Jimmy Belau yo yebi venanga Louison Mbata ya choisi venanga Jimmy Belau mutalakisa biso bakombo ebele wana ponga na ba venanga choisi eza vie Jimmy ndalakisanga vie choisi vie Jimmy jour oyebisanga ken zongela obwaka ende na obwaka parce que prêtre na bango tout c'est choisi matata vie Jimmy Belau Jimmy Belau amema vie choisi alakisa Kofi Jimmy Belau amema vie choisi alakisa papa chéri Jimmy non eza concurrence tenga zo ebisa yo Jimmy Belau nde mutalakisa biso il a choisi na Jimmy Belau baba ndeko on se comprend dans les affaires c'est la famille mais ngai na pona na ngai ya choisi yo pona Jimmy Belau nga na pona na ngai choisi matata parce que asa ya na nga na ya tongo aibi papa na nga aibi makamzo Jimmy Belau baba net bakisi njora lelo zongeli su mosaka lobi toko kabwana po mosaka finga ki prince njora na otinde le émission na répondre une émission njora mosaka zo finga mwana na yo azo critiquer nga yo ke pembeni na ye qui me dit pas que ozongela pe carré non wana to bongsango yona njora bokobeba na sote voilà ba natikeli miko nalingi yote pembeni ya bato bazo finga biso merci beaucoup yaya mo ba dédicace et ça si na no remercier mi bato ba soutenir nga bato ba ya Vincent Berton à Paris pour les bons gaz daga joyeux anniversaire à toi et Diesel à London City joyeux anniversaire penayo et bato ko la ba yani kainga mon invisible Miss Dédé Matente merci na ba soutien la grande Dédé Matente Miss ma de London et Yasmine Toumbe na beau santé de tous les temps et na beau santé bana Paris bato ko la ba Patrick Toko donc famille les bourgeois pour nga na batamakam et on est ça la différence tant matadien azoboa ka bato bana makamba to ba yaka vraiment yo so boa ka bato balingela ko ba plan bato ba mesala ko meso ba bloko milagana ngata no ki inter donc il y a no sacrifice 20 30 50 dollars yo so wela mombele wela yolo wela matina finga ngote ya on est ça la différence et tant ba ka réseau ko ta makambo zo ya ozomo okuti na makampagne non voilà moi ba bloko ilugi ba problème donc ngana ko sala ka lokola bato mususti photo sala ba part des choses musique et je voulais babi oiseau côté ba grand à comment appeler grand sur côté ba faible comment appeler faible voilà rigola c'est mon ancien patron donc chapeau ba ici Kazali ba félicitations na ça tout mon gérant c'est bon et bana tout bana et tout la famille reste la famille to kabonga c'est na musala ngaiti ba bengani ngate na longote mais musique ils en a ndenge na mo etambola donc bana poto ba comprendre na loba je remercie tout le monde votre chanson est la Paradoxe abonnez-vous dans votre chanson na site na bino chaîne na bino et ça El Rise TV officiel El Rise TV officiel chaîne na ngai s'abonner vraiment belé et boyoka Paradoxe ndemo na bino une très belle chanson na cette qui parle El Rise TV officiel en tout cas numéro de contact et ça bien c'est numéro de contact ils a tout lingama au pesa te moniteur na zaki musicien au koropé ça facilement ce que neza bosko na comprendre biwe so fana en tout cas en tout cas Facebook ezana Facebook ezana Ris Lumingu El Rise officiel ezana page officielle na ngai Instagram na ngai ezana toujours El Rise donc vous s'abonnez pas okay. Merci à tout le monde balobi Alice Batatu et moninga ya Tracy et Kanya balobi ya nanga Gabi wa Belo balobi la diva Elisabeth Mayangi Nzambe ya ba mama et Manik de John 100% bandal balobi 100% bandal jolie maya la madame Ange Koy madame Babi Yvette Toumba na Belgique madame Babi
Dédé Eva Tumba. En tout cas, Eva Tumba, madame. Hein? Balobi Dédé Matende, madame. Yo madame Aline Zanzate. Madame Okenda Lufu, oya nzela ngwana Lufu. Yo mi bengi madame. Babi paradoxe. Omoni nzembo wana tango zo yoka ngo ate na ebité. Chris Matadi Ayembi. En tout cas, bana poto bino mombo ki vérité. La boza a besoin de vérité pas Manic de John. En tout cas, na PC ba chance ebelé à promerger. En tout cas, bazel na et comme en tout cas il y a Aigle à Kende Liboso. Merci à tout le monde, je vous aime beaucoup. Bye bye. Taras. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi.